vous salue, chers téléspectateurs. Il y a une télévision, la télé vérité, chaîne Moko Kaka, où est allé Sarabino, émission sur terrain, nulle part ailleurs, et le band de Rosou. Donc, sur terrain, si vous avez besoin de Kaka, une télévision. Comme je vous dis chaque fois, si vous avez besoin de solo, d'activité politique ou non politique, contactez-nous à travers nos numéros qui sont devant vos postes télévisuels. Le mission sur terrain est là pour vous accompagner. Tozonge bino sumukola lelo topeto elibino lisusu pour la seconde fois papa Diolou oyo azali bongo responsable ya meuble Diolou bino mo webi pe bo mona déjà en tout cas activité na to pe misala miaye et moi na kana banda kona bio na njaya bakita kitoko penza option tozali ki ko découvrir pe to ko découvrir lisusu lelo ensemble botala misala miaye asala ka bongo na yende to ko sola moi makama etali misala na ye pe misusu mbote lisusu na biloba sobozinga nanzela mbote papa Diolou mbote maman bonne santé siko ça va santé ça va bon santé mosala pe malam santé mosala actuellement mosala penjezo tambolate nini lisusu papa mosala tambolate santé malam mosala tambolate omoni mosala to sala kapona bana mboka bana mboka nde bakoki koya basombeli biso biloko biso pe to bandi kozwa mbongo. Mais actuellement population congolaise baza ko traverser crise moko makasi. Batu balingi ba équiper bandako na bango batonga mwa bisika na bango mais bazo kokate mbongo ezo mona na te. Alors biso pe susu tango ba population ezangi mbongo biso pe moye to zwa mbongo ezate. Vraiment ya solo ce qui mbongo population na mbote bien pe moya bozo mbongo ya te metebi kena nzambe longo ko simba. C'est la son résumé ya dossier oyo zali na ngo penza ya matai le pongo pamba te ba susu ce qui ba occasion ya kolanda yo te po sur l'équipe bongo ba kuta na numéro esenge ba qu'est-ce qu'il y a en fait na niveau na yo to pe na musa na yo problème oyo za nango na FPI. Voilà, na FPI depuis na Joaquim Bongo le 30 mars 2001 na demande nanga na kotisaki na 2000 na 6e mois. Alors tango ADG oyo apesaki nga mbongo ADG lokota Longwe akitana makina ADG Janine Mabunda. Alors ye asalaki musala sikoyo na ndenge na ye asalaki différemment na ba mususu po batu nyonso basalaka musala ndenge moko te. Ye abengaki ba avocat ya FPI basali réunion tozalaki 83 personnes au bazalaki na problème tobimiti na ba journaux problème nini papa ya kozanga kozongisa mbongo tozwaki mbongo to defaki kozongisa ekomaki na mwa pokoso. Alors tango tokomi na mwa pokoso wana ye abengaki ba avocat ya FPI nombre na ebité. Mais akabolaki ba dossier na biso 83 personnes akabolaki na ba avocat dossier nanga kende ko koya na avocat moko soki même azoleka na nzela na yebiete ye soki penga na za koleka ya yebinga te parce que soki bakaboli ba dossier rôle ya avocat ya liboso akobenga bakolo dossier na bureau na cabinet na ye akosolola na batu akotuna batu mutu na mutu mituna na ndenge na ye e mutu na mutu pe akopese yano na ndenge na ye. Mais tindenge nga na vandi na liboso na bino na liboso ya micro avocat oyo azwa dossier na ngai na yebiete na mona yete abenga ngai te. Alors moni tango likambe kweyaka makelele ebimaka biloba loba ebimaka batu mususu ya mawa bakoya koyebisa yo ndenge likambo wana elekanaki ezalaki boye tango dossier komi na maboko ya avocat wana balobi azwaki ba dossier mwa mingi. Alors tango azwi ba dossier mwa mingi nayebi te soki abenga batu mususu mais ngai abenga ngai te abandi kotuna na batu ya service contentieux ya FPI abengaka bango na bureau abandi kotuna bango soki abimisi certificat na dossier atuni bango kolo dossier aza mutu ya wapi soki azali muluba batie pembeni soki ezali mutu ya Kisangani atie pembeni soki azali mutu ya Bakongo atie pembeni
soki azali mutu ya Bandundu atie pembeni. Sikoyo ngai nazali mutu o nazali na kati ya ex ou Grand Équateur. Polaire na ba province Kabona Gite. Ezalaki kaka Équateur. Tanga komi na dossier nanga batangi certificat ba analyser ba yoko zo identité nanga. Ba lobino dossier nanga lié batie sika batie ba dossier mususu batie pembeni. Tanga silisi musala na ye ayebisi na batu wana bokende kolakisa ngai emplacement lopango ezali. Balongwi na cabinet na ye ti bakomi na Kabambar. Normalement lopango eza na Kabambar te meza kalembelembe mais Kabambar baboma ba lopango lera kala po basala boulevard. Alors tango bakomi wana balakisi ye lopango yango. Na ngonga wana ngai natongaka seulement 2 niveaux. Sikoyo komi na combien de niveaux? 3 niveaux. Ndenge bango batie lelo ma ba ngai nazaki d'abord en construction na ndako esilaka te. Valeur ya ndako lelo wana ezalaki $360,000 expertise ya Monsieur Kalou. Qui a komaka directeur technique na FPI. Alors tango balakisi ndako abi eza na kwe moko kitoko bo. Allez botekela ndako wana parce que biso toza ko venger Mobutu. Ngai depuis na botami wana maloba na ye azo Mobutu. Ngai pe na salaki politique te na dangi ka ngalobi bakoteka ndako na ngai. Président Mobutu asalaki politique te akomindenga akomaki bato balulaki politique bakomaki pembeni na ye. Mais ngai banana botami na sali politique te. Président Mobutu ayebaki ngai te. Bakoteka lopango na ngai po na problème ya Mobutu. Pourquoi? Papa Joli nakati ote na zozongia no lisona. Papa sikoyo nyoso ko talisa bandeko balandika na ki télévision mission sur terrain zokoba. Ono sozo talisa biso wana. Izaka banungu nungu yokaki banungu nungu na yokaki parce que na FPI mama na batu mususu bayebaki ngai ke naza membre ya FPI. Alors soki moi likambo ezoleka mutu moko te akoki ata nyoso baboyi koloba. Ata mutu moko akoya koyebisanga kaka. Voilà koba na yo. Alors bateka lopango. Apesi ba ordre bateka lopango. Basali babandi ba démarche na bango babandi ko créer biloko basalaki ba document bango babandaki ko créer wana po ba faiblir ngai. Ti naza koyeba eloko moko te. Soki mutu moko longwi FPI ya mutema malama koyebisanga faut ça l'attention toza koyoka kuna bazo sala ba démarche bateka lupango na ngabi te ngai mutakoteka lupango na ngai au moins que FPI ateka. Alors soki FPI ateki te soki mutu mususu ateki alors mokumba ya vente wana ekokwela kaka FPI parce que certificat nanga na tika na kati ya FPI na pesaki mutu mususu te. Le so mutu mususu ateki ngana kondima te na kolobaka na koyebaka ke FPI ndateki. Tina ndenge baye ko benga nga jour à vente na téléphone. Monsieur Jolu, oza wapi ngabi na zana musala. Yo zana musala, webiteke bazoteka lopango na yo. Kende na immeuble DGM République, cabinet d'avocat moko ezakuna. Okoma kuna bazui décision, bazo sala adjudication. Na démarrer voiture là, on a zaki na voiture, na keiti na immeuble DGM République. Na mati na sengi na baninga bazalaki na senga boyebi cabinet kinga babi akende likolo na mati na komi na likolo sika balaka kinga na kuti bureau na ye bazako kangango na chaîne na munene sonnerie ezawana kadena ya munene na fini sonnerie mutu moko abimi agange atuninga yonani nga binga Jolu meuble yo iko sala nini yao yo yebite ke adjudication izo sala mana FPI yo yawa yo kanisi ne bazoteka lopango allez longwa liboso na biso na kiti na démarrer voiture wana FPI za na galerie présentielle na komi na galerie na mati vraiment ba escalier wana na mbango pour na zalaki vraiment étouffé na komi likolo na kuti mama moko na service d'accueil salle d'attente moko ezalaki wana alobi papa Jolu oye na retard boy
tomoni awa groupe ya bato mibale groupe oyo ezoteka lopango na groupe oyo ezosomba lopango baoyo baza kosomba lopango babimisi mbongo bapesi na bato oyo bazoteka lopango alors bango nyonso na mbongo bazwi na bao bayaki na mbongo na bao bazwi mbongo bango nyonso bakiti bakei na bango ngalobi ba opération nini basali awa balobi na kesi na biso mutu moko approché biso awa tipo alobake tosali eloko boye mbongo ya monsieur Jolu yango oyo etikali na vente tango toteki ou bien nyongo ya FPI mbongo yango toye ko verser donc na mutu moko te aye na comptoir ndenge yo yeboye baoyo bazwaki mbongo na bao bayaki na mbongo bango nyonso bakiti bakei ceux qui te comprennent bien FPI a un problème na yo te alors FPI a un problème na ngai munene parce que ba mikanda na ba makambo nyonso na biloko mingi ngai na pesa ki certificat na maboko ya FPI batu wana bazwaki chance ya kozwa certificat na ngai ndenge ni po bateka lopango parce que lopango nyonso avetekama il faut bokende na cadastre soki na cadastre akoki kondima te ateka lopango ya mutu soki ekolo lopango amonana alors bango bazwaki chance nini ya koteka lopango mpe bateki lopango na kati ya FPI lopango esombami na kati ya FPI bademarshe nyonso bato ya FPI bato basali eza FPI mutu ateki lopango complicité na bato na ye ngai na koloba teke soki FPI atekaki officiellement ça bon yebisa biso na sous FPI mutu atekaki yango bon ils en a procédure té ils en a procédure ya liboso procédure ya liboso ba FPI po na yebi que les entreprises en munene ko teka lupango kaka ya yo bongo té facilement il y a une procédure ya liboso FPI ye moko ko benga yo azana ba service na ye bana service juridique bazana service technique na minute na ko tanga ya finance té juridique ezali service technique ezali bako benga yo bako banda ko solola na yo ezali masolo elekanaka na maloba te bako komela yo mikanda pona ko rappeler yo ofuta mbongo soki bamoni ke bambule eleki mingi FPI ya komema na tribunal sikonde service juridique ya FPI bako ya na tribunal ko défendre cause ya FPI alors soki tribunal amoni ke ozana tort ozana raison ata moko te FPI akoya akobenga yo akoyebisa yo sala session ke ocede FPI lopango FPI atekaka penza te il faut asenga yo sala session lopango ekoma ya FPI non c'est que koteka malopango na ezaki manœuvre moi esalamaki na manœuvre makasi parce que na uti koloba wa FPI atekaka te asedaka mais tango yanga yetekami olie peteka mata na tribunal eza la vente publique bateka ngo coulisse na kati ya ba bureau ya FPI wana ezali FPI ezali vente moko malamu te FPI mutateki lopango nanga na magui complicité na bato ya FPI na bato pe basimbaki ba dossier bazwaki dossier na ngai sikawa plainte oyo utuko déposer contre FPI wana boy ezali po batekaki lopango oyebaki te normalement soki lopango etekamaka officiellement ndenge batekaka lopango soki moto aza na nyongo ngai naza na droit ya kofunda FPI te mpo nalingai kozala na conscience ke nazwaki mbongo nazokoka kofuta te bateki lopango vente wana esalamaka publiquement bato batandami lokola ngai nazwaki mbongo plus ou moins ndenge nazoloba $60,000 au lieu de 186 000 on a 186 210 $. Normalement, le pango nangai valeur ezaki à $360 000 et ça le pango moko na 2 étages et kokaki kote kama pas moins de $600 000. Alors na l'air wana FPI alingaki ko retrancher mbongo na ye a foutu à monde ya l'état a salinde ba dépense ba salaka na vente publique mbongo e tikalaki edinga ezala mbongo na ngai balinga ko lobate monsieur Jolu tala auto sali mais ba rumeur na yokaki le pango etekami moins de $100 000. Comment que ça la sabotage ndengwana eloko ya valeur ya $360 000. Voilà déjà l'époque ils en a niveau 360 000. $360 000. Si je me rends compte ezalaki parfois aussi même euro bimaki na 2000 mais panzana ki na noté dollar et puis ezalaki na moi valeur nango après sido esalamaki na New York
dollar et qu'on connaître baisse. Malgré ça, ils allaient qu'à la valeur. 360 000 $. Les plus ou moins 18 ans. Ils ont moqué. Bon, ils allaient qui toujours la valeur. Les lois, ils commis sous plus. Pour bon, ils commis la dévaluation. Alors, ce qui était officiellement, balinga ki ko pesa ngai excédent na ngai ya mbongo o balinga ki ko tikala likolo po bakoki ko zwa mbongo na mutu na côté il faut bazwa bakarkilo basalaki balongoli amende à l'état balongoli biloko ya mike mike wana ali mbongo etikalaki balinga ndeko pesa ngai mais nayebi ventité nayebi prix bateka lopango pende officiellement te de vote salama na bokutu nga nayebi eloko moko. Voilà, bon bandaki déjà audience wita mo colonie. To bandaki audience lobby le 18 mai. On est le 18 mai, c'est quoi FPI ayaki? FPI ayaki atindaki des avocats. Bon audience batu bakenda audience ya yambo eza avocat. Même FPI azo représenté avocat, aza représenté na avocat, ngai pe nazaraki représenté na avocat nanga. Maintenant lobby basengaki ba reporter audience. Bit ba reporter pour s'organiser, avocat, l'échange de pièces, tout ça va préparer pour la rencontre à Sima, samba malam. Le capitaine audience penda oh ya bien. Alors beaucoup d'aniasimangos ils le 15 juin. Sanja ya motoba mikolozo minami tano. Yango nazo ebisa baimboka batala pe balanda malamu dossier na ngai. Sika papa joli to tuana sika ayo pozo samba okolandela kama kambo ya lupango na yo siko likanisi na ezanini baso misalo ya ngo soki olongi ou bien bosa la kaka contre valeur to ne te ngai soki na longi te ngana za nelonga na kolonga na ngai parce que ndenge bategela lupango FPI azana tort soki bakonja FPI bazalaki penya na motema na mitema ya bato bazo salela mboka na mokili nde tokomi tribunal te po bayebi quoi ki bango yo moko déjà avant hein po boko ma tribunal te ndongo tsolo basoki bazalaki motema est-ce que yo luka ki bango déjà avant bon avant to bandaki ko luka bango te talaka ka position nga nazalaki soki na lingina kende na FPI mais mikolo yo ouverture et salami c'est que le gouvernement et Fati Beto est malamu ça va et sungi ngai tango na komi na FPI d'abord bandaki to bandaki na NER FPI atindi batunaye a déjà atindi batunaye bakene na NER ba retirer dossier nanga ezalaki na NER alors tango na komi na NER ayebisi bango avant ya ko retirer dossier il faut monsieur Jolo azala wa na NER atindelaki nga invitation na bangaki lisusu te po na yebaki dossier za kuna tango na komi na NER na ke kokuta bato mibale ya FPI na yebi bango te baza ba jeune babandi sika tango na komi na FPI ba jeune wana ba se présenter monsieur Jolo ezayo rappelez papa Jolo wana sko baneni rappelez ba imboka bon pour na dossier tozonga na ndenge tozongi lelo na mouvement ezala solo ba bokutana ki nde ba be okuta ki bon na bosana ki muke date fait à la décembre l'année passée décembre 2021 na kuti ba jeune wana ba le bibiso toza batu ya FPI toye ko retirer dossier oyo FPI ya memaka na NER pona yo alors tolingi toye bisayo boye dossier na yo FPI nde muto akozwa solution NRT po baye bisanga biti dossier komaka na NER tomona kitina moko ya ko discuter na bango ezate balobi sikoyo okoki ko secouer po dossier na yo elamuka batu ya FPI nde batindi ngai tango bakaye ko retirer dossier bango moko bayebisi ngai banda démarche po dossier na yo ezwa solution alors tango to bandi ko komela ADG a déjà répondre ADG en tout cas na ebité mokola koki ko répondre mutunga moko na kobanga to ko zwa likanisi to komela IGF to komeli IGF et to komeli président du conseil d'administration tango to komi mukanda en tout cas président du conseil a umeli sakité à répondre biso na cabinet d'avocat ngana za client alobi
ngai mutu na kozwa solution te na problème na bino. Moto akozwa solution na problème na bino ezali ADG yende mutu azali chargé pour na kozwa solution na problème na yo. Ya client na yo ndenge akomela ki avocat. Tango avocat zui mukanda to komeli lisusu FPI direction générale sans suite. To yego tala biso le bino soki to continuer boye to kozwa ngonge belé. Nde yango to sali ba démarche pour to sala signation to koma na tribunal. Sika papa Joli to zonga ka mukesi mana beaucoup c'est to mekana ko yeba tango bozwa ka bambongo bino ba homme d'affaires bozwa ka mbongo bongo na ba FPI bozwa ka na délai à combien de temps? Normalement tango biso ponga yo ezamba la liboso na zombongo na FPI. Ezaki quantième fois pour troisième. Tant aux aura premier deuxième au foot à nous sans problème. Sans problème. Auto ça rappelle délai. Na to ça délai mais oh ya bon délai oh ba pesa ka biso ezala ka pena muke. Loba ba imboka banda za ka combien? Délai ba pesa ka biso ya 12 mois. Une année. Si je ne me trompe pas, ba senga ka plus ou moins kozongi sambongo 50% du colo. C'est beaucoup. Et permettre à yango moni ba te belé bazana ba difficulté ba teki ba récupérer ndako ya mutu boye ba komi na problème boye po délai ezala ka muke. Yo combien na combien d'années? Bon 2001 dossier ko la mukana 2003 de presque une année. Yo sali 3 ans non pas 2 ans plus 2 ans moyen 2 ans na ba sanza. D'accord voilà. Alors délai de ba pesaka eza muke na kenda mboka moko na sollicitaki crédit et pas na lingana kendo sala musala ba pesaka plus ou moins 5 ans na Afrique du Sud ba pesaka 5 ans mais biso to zana ba difficulté même na ba marché ba misala une année. D'accord vraiment to komiko kende pena na lisolo ya suka papa Jolu oza penza libre ya koyebisa ba nyonso ya ekolo Congo démocratique to pe pour etoza mo quoi à part son gouvernement nous avons un seul président le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis na gouvernement na Mobimba message na yoni ko pesa na ba mboka ba gérer mboka na gouvernement ya mwana mboka Sama Lukonde o esimba mina number 1 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona dossier na yo. Pour na bazuzi aussi na bazuzi o basi. Pour na dossier nanga mokumba ya dossier nangai na sengi d'abord intervention personnelle ya président de la République parce que président aza chapeau na se lieboza na misisa mais président de azali numéro 1 ya mboka président de la République ozali papa Yangai, ozali papa, ya DG ya FPI, ozali papa, ya n'importe qui, oza papa ya ba juge, ozali garant de la nation, ozali magistrat suprême, ozali au commandement, chef des armées, au commandement militaire, yonde mutozo commandé yango. Talangai, na komi mukolo. Ndako wana na tongaki yango na 32 ans pour na ko préparer à venir na ngai. Mutu mosusu ya yebaki importance ya ndako wana te asombaki mabele wana te ya komi kolia mbongo na ngai a créer des conflits. Alors conflit wana mutu akosilisa yango eza mokonzi mboka. Mutu mosusu azate. Mokonzi mboka akoki kozwa lelo décision. Abengi même premier ministre, chef du gouvernement. Alobi na lingi kimia ekota na mboko oyo problème wana esila na minute muke pe na bazuzi o bazokata likambo ya na bajuge ba fungola ki audience lobby bazolanda ngai na kobanga bajuge wana te po bajuge wana bakata seleka batombola loboko ya mobali soki pe ya mwasi bakata seleka na miso ya batuke bango bandimi basalela mboka na nzela ya justice basala musala na bango na yebi juge moko azalaka wana juge mokuba azalaki honnête na musala na ye ti nzamba tombolaka ye akomaka ministre ya justice et pona nini bao ya lelo te un jour pe bakoma place wana ba juge o basengaka mwa biloko mais ba juge wana na talaki ndenge na bango lobi pona zaki na audience
bakozala na bango na lokoso moko te, bakokata likambo na bosolo, bakokata likambo na bosembo, bakolakisa ke bango ya solo bakata seleka po basalela mboka. Voilà, toyebi ke tokozongela kayo mbala ya sima pona kometaka lisuma solo musuto pe ya mosala na yo. Voilà, tokope kotika bote sanki oshite pe na lisolo mosala na soki mo message pe ko kopesa na ba population congolaise o bataki kolanda yo pe pona misala mia yo oyo te kokuta awa sur terrain. Bon, pona mosala na ngai ndenge na butayi koloba bakonzi pe batia miso na mosala na biso bana mboka babikaka na misala ya mboka na bango biso tozali susu na soutien te totikali kaka boye gouvernement azokipe biso te donc tozoyeba te tokende kotoke porte nini ba client baza na posa basomba biloko mais baza pe na mbongo te ba client pona bino ba client nazoyebisa bino ke ndako o eza ndako ya kala ndako esali 43 ans 43 ans soki ndako esali 43 ans ezali expérience mutememi vie ya ndako wana et atteindre âge wana lelo bandako ebele ya bakite tondi mais bakite bakosomba bipai mususu eza kosala bayina ne demi 2 ans 3 ans kite kufi lobi babengi ngai na papa moko asomba kite pa na ngai na 1996 kite ezali bien na senga ki eto bongisa ya sengi ngai omoni ndenge nini ngai na ebisi te na tikeli yo ngonga soko lobi to bongiso oyo benga ngai soki po lingi to changer modèle pose eloko ya sikar ndako ezala rajeuni benga penga kaka po moni soki eloko esali depuis 96 eumeli okozala na difficulté mingi te kiti basombaka te kaka osombi lelo 6 mois mabaye bandi kobukana osombi mususu osombi lelo une année demi donc makambo wana ya kosomba bakiti chaque année eza bien soki mbongo ezali mais soki mbongo ezate alors bakonzi pe basunga biso tango gouvernement ya sikebimaka ministre a PME atambolaka na batelier ministre nyonso akotaka na ba maison na biso ayebisaka biso mbongo na biso ba artiste ba menuisier ba peintre ba nini eza na banque po mbongo wana ebima mama omona yependa to bandi ba réunion tour wana ngana yambaka ministre moko tokenda ti ba réunion no hôtel de ville bon to silisi ba réunion hôtel de ville to kokena na secrétariat général toko makapo toko mana secrétariat bakati mais chaque année soki gouvernement ebimika baya kaka ko ebisa biso mbongo na biso o bapesaka na banque mondiale eza na banque mbongo yango to salela kati bato to zana bango na problème baye bakelokola na bandi koloba boye na kozonga simate nazo kende soki solution ezwami esengo makasi biso nyonso to ko fêter mais soki kaka moi ba blocage ba émission eko ya sima na kotanga bino na bakombo. Et voilà, c'est bon, chers téléspectateurs. Merci. Nabino Basobotaki Beli Bossi Habitando Abina Ike pour na kolanda bongo papa Jolo Meuble sur terrain toujours de Tolobaki toyaki kokuta na ibno moboyo ki ndenge alobi na situation ezeli ko préoccupé plutôt na FPI et puis abetipe les sous masolaire mosana e bon ndenga sengi na bakonza mboka particulièrement na yemoko numéro 1 ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka ko luka penza ko katela likambo ozali ko pesa pas pambate il déjà a préparé ka avenir na yena libota na etala sika ndenge lelo ekomelie bongo to ebisi bino banso bolinga kana une télévision émission sur terrain ezaka a na kana une télévision binde ko Zulu nulle part ailleurs c'est seulement sur kana une télévision la télé vérité bongo to kutani bongo na mikolo oyo izali ko ya kinya ya kolo nzambe o mabota mabino